il fait le zaki mokolana pour eux ya zotalo ya zomona na eux ya zotalo donc va pasteur mais vous vivre dans le film on dirait voilà concentration ceux qui a le prière à côté à menzo quand bato balo balagate mais wana mwana bon mwana non église et l'hôpital quoi mokolo bozo la église ya munene nde la ziki yoko mitata akofuka melende nga biloko na siko ekota ngate omoni tato komi na réunion grand pilier bani na grand pilier ni ponga bena ba musu na sali na legi bino on a partage tout ça dans les leaders de premier plan nga bi leader de premier plan de na biso leader de premier plan bango banani bino banani kasi bango anaka omoni bakenda osa prière wa isolé yo bakoki ko isolé bazo ndimo lisusu te baninza masa sute mutana impact ni tango ngana ye wana kamera yake pana pozo ba mambo fali tango ngana kiti so bolobi ngana sili 30 kamera ya pana ngana na kati aéroport neni kamera ye pana nga na matanga neni est matanga janga il fait le zaki mokolana pour eux ya zotalo ya zomona na eux ya zotalo yo donc va pasteur mais vous vivre dans le film on dirait voilà concentration ceux qui a le prière à côté à menzo quand bato balo balagate oya talibo li fait les aïwana yeb sa so so yeso azonga yibo kete to ngato kota to yengesima na erwa biso to keto to longoli ndambo sikoyo to li ne to kala na stade wala to leki bambongo bosape musalate to sa te po to pesa mbongo na renaissance bato na bango baya lelo lobi vérité pesa mbongo na renaissance ye selon mes informations pour biso to toza ba journée d'investigation ba lobi boye Denis Lesi baboyi kokotisa ye kuna po kuna na kati po bo introniser Moïse Mbi mutatie liboko te zela ko papa Moïse akondi baté batie liboko na air wana mutatie liboko te s'il vous plaît ba ibisa ko batie liboko s'il vous plaît tozalaki air ngana lekika pou ba oso ba yi onga zane ti vulusi soki tu yete Denis Lesi onyokola biso baye mais ça baye bakamatanga batu bakimit baye na matanga bakimi to mon absence à Joël Francis bayoka na te bayoka ko bossa na te que Moïse a limité Marcelo a limité Tato a limité bango nyonso bato limité wana baza ba adversaire bana la guerre d'esprit ba guerre d'esprit c'est que na manzambe na mambo église bonzambe za sou mais wana parce que Moïse a na matanga biso tutu ye Laurent Dalo a été poigne Atoms a été poigne avec occupé Kalamba a été poigné a récupéré a na suka na cimetière bango nyonso wana ba été poigné voilà topesi bino mbote bino baybo mesana kolanda biso na Shelvi télévision boza penza ebele pona to sombi kinyamakanisi biso na bino to tefela na mambi matali mambo mo ebele to kolobela wa kasi botuni biso tozana nani tozali bongo na les prophètes des nations avec président Denis Lesi Mvuluzi mokambi ya Arche de Noé bongo na commune ya Matete voilà azali mobianga mina biso mokomayelo to pesi mbote na chez la Vita leader Kolo Masolo ya Shelvi TV depuis France. Shalom l'homme de Dieu. Shalom. Bonne santé. Kala, ça va. Kala, mais tu viens là, tout le monde est belé. Tout le qui était bande ko azali penza ozali bénédiction pour na bango, baluki o mingi lelo to zulio bango. To lingi to kota na mwa moke, lelo to ko sala la bongo to sala rétrospective et puis to sombi kinya makanisi na mambi matali matango utikozwa na mboka na biso utikobungisa un baoba icône ya ecclesia ya mboka na biso wana kuna na cité Bethel kama makabongo na le pasteur Moïse Mbi apôtre Mbi mula atike biso to mkomleki kasi utikokunda ye ba impression na yo na komona tata lokola apôtre Mbi mula ya kotika biso liwana ye sangwano zoka ono ndengeni. C'était dur parce que il est venu papa, avait venu conseiller. Il est dur parce que dans un an qui y a que samedi, à qui au paiement après bah bloco ya uta au sala l'assemblée générale tout ça. Azane makasi ya kenaï, bah le bana moto à dimanche à Koufi. C'était grave, il y a un moto bien, oui, au moment où suko après à Béli. Abela était à Kekaboy. Donc ça là il a passé réflexe à Liboso. Et il y a tout na Moïse
est-ce que tout est prêt, est-ce que bon, alors tout va bien, donc papa tout ça il va assemblée générale, tout ça va bien. Donc pour Nazaré au banc, est-ce que si l'église n'était pas préparée, ça risque d'être coupé, ça risque d'avoir des problèmes, ça risque d'avoir des problèmes de leadership. Mais quand on habitait avant qu'il y ait une préparation, c'est-à-dire c'est un prophète. Et puis moi, c'est que Okufa dans 73 ans. Donc 73 ans, il est presque un anniversaire. Et jour où il y a un anniversaire à Moïse. Donc j'ai dit que nous avons bien. Donc moi, c'est que Okufa dans 73 ans, mais on comme un moutou. Nous avons comme ça, comme un grand serviteur de Dieu. Ndima Libala, vraiment, alors. C'est un géant qui est parti, un homme de paix, un homme de la saine doctrine, Moutagarda, pendant la saine doctrine, Namboko Logola Yazate. Biso tokolo bela lelo, oza bosoro na église. Ozali moto asali belé na mboka, aussi tout dans le monde ya ba chrétien. Tomoni sango ya apôtre Emmanuel Mbemulaya, tango akufi kune koma lokola kermesse ba pasteur, ba komi ko ke ba homme politique, ba komi ko ke kotala. Pasteur Moïse Mbié, tomona ki opobé jour na yo tango komi Moïse a ina mawame mino akoseka obana koswana lisolo nini esengoni opesa ki ou bien makambo ayoka kapona Denis Lestango amoni elongino mbamwe bando sekisa ada mutu na ngai amuto travailler en coulisses nazane ti mutu coulisses na ye o batebele basatana na ngote bo batebele tana zolo ba mo ane je mentais que Moïse aleka maboko na ngate non ça dit est-ce qu'aleka pe solo aleka papa na ye a preuve ça oui ça na l'image non mais l'image peut pas période les gars à la télé bah tu bilega jeunesse erone bosan mais j'ai des images aya ye moko père tango abeli anga ki détectement na poto aye komona absinga nzamba la kisinga que mwana oyo banda botama aza serviteur de Dieu mais Moïse a plus tendance wana apôtre Mbi ndeko ye moko aye na arche il gana na be faux partout wana arche tango zana na limité arche na limité tango aye ba ibsinga libanda na kizo aye to kotie na bureau a ibsinga soit $300 à payer na fukami à prier pour nous. A ibsinga biso to pesi mboka. Ozo mboka ba conseil to pesi o komi ndenge yo komi. Mais mboka be ba kabolati. Je sens que je vais partir. N'habiter papa okufa te abina ko kende kaka un jour. Alors nazo confond na omona Moïse alingi plus musique. Mais muto akoki style la ye ya travail. Na lingi za lokola ya yo. Donc la seule personne qui est affectée est Zayo. Numéro yango bengai. Natika okutana Moïse na nzela te. Banda papa lobaka. Non, banda na koma na kisasa. Natika okutana na nzela te. Totika okuta aboyiti. Na zui téléphone na bengi. Lero wana na denile si ya nzondo penda. Lero wana eski wana Moïse aza non mais aza musicien, ni beauté ni éclat à l'époque. Donc ah papa mukumbo yo pesinga ba prêtre baza ba grand pasteur baza bi na lobi yo yo ndi parce que na yebi mutema na na benge yepe obesa aye to travailler pendant un temps na c'est bon na testé au mona ke oza ba miracle na nzoto on nga na lingi na bi testé na cheve moi munene longa plein de les kangami na motel wa na tiki le micro Moïse a tei 20 minutes ayenge koka akati ba miracle 5 et ça remis avec la moni qui on a été tu avec la moni ba maman azana ba makila okanga pendant 2 ans ou 3 ans makila bimi sur place moi dans première écoute ayoki il y avait vraiment des grands miracles palpables ba témoigner écoute na cassette en cassette to até na nango na l'accent mututé na TV na bi jour comme représentant légal ndenza basakola enga des jours ande na opc cassette toi après na l'accent on a TV. Donc, nana entré à papa, nana maloba papa, nana maloba travail tout ça là qui. Et puis la preuve non c'est ça. La preuve est ali. Oui. Mais nana papa n'a mouli moté. Papa n'a mouli mais ça papa mbié. Voilà. Nana zaka muto a posé brique parmi les briques. Nana fondation na c'est au monnaie. Voilà. Évêque président olobi malamu apenza papa ndaki ko bonzela yoye olakisa mwana nzela olakisi nzelo sa musala na yo mais à ma grande surprise eza pe na bandeko balandaka biso ba image etambolaki
olobi ba pesa bosa ke lo mo boy na sexa qui mangambo ya biso akala na rappeler ba promesse ba bilo mususu onza maloba na rappeler mangamususu et puis mangamone za ngana et ça encore résister et puis na réussir quand même ko sexa ma cassiti to ça ba 2 heures du temps ba tout ba il bana to kipe ba ngosuté to solo lignonso to historique ya vie to historique ya futur to bloqué. Mais moto na nzambe yo ndenge na lobaki na ote koloba wa babonzelaki yo ye. Mais pourquoi tango yo ye basali ndenge asali na apôtre Léopold Mutombo te po yo ndoza papa il fallait si na humilité wana afuka mayondo te loboko mais yo sali yango te kutu boyamba na bino boye mutu pa gumami azate mais tango apôtre Léopold Mutombo kalombo aye afuka mi atie loboko ake eza nini est-ce que yo il faut fongola la place eza boso na église est-ce que wana eza bon ngaza ba question na otuna pour répondre est-ce que yo comme tuna boso est-ce que eza parce que baza peut-être monde moko est-ce que eza parce que aza moninga ya papa na bango ou bien ndenge te ape moninga papa na bango te bo viembi apa moninga na viembi a cause moninga ya apôtre te apôtre amona par rapport na e mais à respecter qui yo mingi te ke ye te à respecter nga on a le offrande yo le offrande bon yo ngai biso monité oui mais na ko le belo ke zate apôtre Mutombo na bi relation bazana Moïse te na monde na ba na eba te ke ba yebanaki mais pour alati makambango est-ce que apôtre penza alati makambango alati angote ezaka ba bino bozongi sima te nga zo wela te nga na wela te bango ba okende nga na za nga na toujours muta pembeni muta za na kulisa wela te est-ce muta kulisa wela net camarade no ba zo wela yo na mutu ayebi ke ba lero bokutalaka eza lero yo bosaka émission boye bato to babimi ya tikali na omoi angle aza na bino mbale ezi yo mona même mwasi no aza ezi yo mona ta kuzi aza bino mbale salaka geste wana ce que za relation na wana yango oyo relation oyo ya boye ba omoi bato so bavandi pembeni bino mbale ye ba omona ete mais yo ba omona onde ozokima ko twana na lobi onde ba na kimite po na ebi relation na ye na muto na kamwele ya jour wana ndenge na moni bango afukami mais et puis na kati église pe azu musara te ne longa tokozonga tokeko mais ngai yoka Moïse ara kiste mais ceux ba mutanga bebisa au nom de Jésus ko bebisa te mais yokelo na zolo afukami po aza yaya aza mukolo aza un grand homme de Dieu après ça qui paye pas soni Alpha Lukalu kuta fukameli ete na kabamba kata l'église Alpha Lukalu azana ezali comme église te papa la biswana te mais papa za muta Betel siko ya za numéro 1 à Betel ata za papa mais ya mokonzi na omoni logique logique honnête ya papa la biso Muteba bon Muteba siko aza ki membre te na ba Alpha Lukalu wa sekusaki mais wana mwana na biso ti mais wana mwana bon mwana non église et l'hôpital ko amukolo bozo da église ya munene nde lakiziki yoko mitata ndenge ako fuka melende poto mona apolo bela nganga na sa ba stade belé tout ça ba bare belé bela on sait que pe ki mukolo yango te ki mukolo yango na te net boyi na ko fuka mela su mutu te pona ni te ba erwana nazali na besoin ya biloko moko na ngo posa grâce bona ngo posa net na komi boy na palmarès na saliso na devant vie soni na fuka matin bien ka prier pour rendre des autres continuer te rando te na lobby na komi niveau mona bango donc c'est que l'église to bana pe ensemble parce que nga na boni motema na 80 yep na 80 dans ça la première prédication carréate mais na ere ya ko bima ya bima vanga lokola bima age pas mukolo na yo na age mukolo na nga OK mais en terre na ba Jean-Marie Lesile ki na premier passé na biso net Jean-Marie Lesile na to sakaye po ya te avanga asa miracle avanga azai premier pasteur la famille ngamo na lali na ye na mona tango bazo benga ya tato oyo ka ba voite mais ba brouillot ya zo yo ka lumière yo kota yo na biso to moneo les engages Roger Lesi Charles Lesi to moni abani ote ya miracle to tient le cola table ba parti ba otambola na to saka Jean-Marie Lesi je dis toujours à la télé que Jean-Marie Lesi c'est
le premier pasteur. La famille. Mais nana et toi la bécard à 5 ans, mais na spirituel na tout ça. Mais elle wana na aussi massacre na na stade. OK. Na poto pétant comme na maman mine ne pas comme aussi massacre. Vice versa. Vice versa. Donc à respecter peut-être passer Mutombo. Peut-être papa na yaloba qui na épée le retour éviter. Bon, non, les gens sont en train d'interpréter mal que soit-disant que Mutombo na yé bazana babilo rabutu. Non, non. Ok, yo boina. Réserve, vérité. Na te, au moins réserve, soit Zukisi. En tout cas, na évité. Et puis nous amenons à l'exingat. Mais à ta stratégie, le collant. To bombe mission, to rozongaka. Un jour, na évité, motema mutu, mais je ne crois pas. Parce que ceux qui Moïse a dans qui, comme Moïse a consulté, a consulté, Moïse a consulté, on a été pour naïf que misumine et andam na kangaye. Mais, babilo musu soupé et cause alanga na évité, mais naïf a respecté papa, a respecté Kulutu, a dans la carte difficulté, a besoin de consolation. Voilà. Apôtre Akoufi. Tomoni bilongi bimaki wana oyo tomona ba compte rendre na télévision wa koleka lobby na mona ba biso oseki déjà non na lobby mon seki ba biso yo na mukuna ngaka beta yo ouais na cinquantaine tango bokomi oluki o réparer na ndekono kiziami na po bo amonoko moko osololi na ye ba photo ezali osololi na ye likamuna lito mais mukuna Mupandi donc yo mo talobi o boxer so na meka na o soni alinga beta yo toté en fait nga mutu benda mutu ngana edoye na rando ya makambo wana ya evie soni kala era président Kabila momo alarmo ya kiwana Kabilo na yo zo mona yo ba leader de premier plan ba grand pilier siko ngabilo kana siko ekota ngate omoni tato comme na réunion grand pilier bani na grand pilier ni ponga bana ba mutsu na sali na legibino ozo comprendre siko grand pilier ni to abiso so ba grand leader ya monde totamola ba première classe na ba avion totamola na ba poto totamola les 5 continents. Alors est-ce que natambola nana mutu aza awa ya kilobi wa memanga na États-Unis na boy ko ke les États-Unis na kitiao aza na hôtel na limité wana na 5e rue Apôtre Fleury munde milliardaire oyo ifana no Benir Libala aye ba senginga depuis 5 mois na kima kaka boy mbongo na boy mbongo ko parce que za makamusu fona restaurer église na tia mon base mon église après na kende. OK Tango au katayenga tango de Barcelone on a partagé tout ça dans nos leaders de premier plan. Ngabi leader de premier plan dena. Oh bisha. Leader de premier plan. Bango banani. Bino banani. Kasi bango anaka omoni bake da osa prière wa. Isolé yo. Bakoki ko isolé. Badon ndimoli susute ba binza mbasa sute. Muta impact ni. Tango ngana yo na caméra yake pana. Pozol ba mambo fali. Tango ngana kiti. So bolobi ngana sili. 30 caméra ya pana ngana na kati aéroport. Neni caméra ya pana nga na matanga neni est matanga janga. Mais tu te retrouves avec 50 caméras. Yo moko. Nga moko. Oh bazo mona bango. Pourquoi ba kete? Pour ba que voulu zinde mutawo mema makambo. Ozo mona. Donc tango ya lobby eloko nanga na FC na bi non. Oh petit na obeta moi na obotaki. Ceinture noire na yo obeta mutuna na. Pasteur abi obeta mninga. Nde loka kisami na loba na TV me na couvra ka. Ngabi vie ceinture noire ngo ya yo obeta pe ata mututi. Ungo aussi ça on a nzoto nga to ndeli ka mbongo to kabala mbongo exactement so yo zi 10 ngabe na zi 10 so zi 9 nga na zi 9 mangambo yo zi 10 nga na 9 te po go yinda isuki wana to kabala mbongo na biso net ale to panza. Yango moni eloko na yi eloko ya vie pour se dire ba bendeka ya ngwana. Si les lois sont sali c'est le fait. Mais à la rue bilo on a ba petit bo to sangisana bango te. Bon on a mokuna. Te mokuna biso to potana na biso makambo ya ndenge azako finga Kabila ngape na sécurité parce que il fallait tout respecter Kabila. Ngana guerre banda yo. Makoti suma mbato no mai na oduta lobige. Kasi to ana rando te mutaondi mamuninga za. Te na lobi rando angoto zaina we. Kapo to zaidi ana ba contradiction déjà. Et banda qui avant. Tanga uti retraite na ye na bandi biloko wana. Ngana etoke na opposition na sens que mangambo yazo soutenir Félix. Ngabe na soutenir Félix mais ya za une exagération. Na wana je parle du passé. Rando na biso banda wana ti jour toke na matanga balobi ya za senga na likolo
matanga yembi Moïse Mbiya badose kapi abi lelo eina mutuna na se do Patrice bazali wana tutu ngape na préparer to soki la ondeni est to pia mbote to pia na mbote te wana bandi bango yo ka déjà ka za boxer apa nzambe na banga mutu mabe na ngai atoza na yo nani biloko nzoto eza ou bien kaka nzambe boye na makofi pe boye botelemi ngana obunda te ngana muta fe oye na teli o fe o kamwe pe wa passer o kwei bota na olo ba ve dingo na kwei sai na osa eza na sens ya nani na sens a fête po so yo za la moto ya nzambe te ngana o teli o fe o lala ala liso ata 4h du temps ngana ke ba caméra sali musala ngana tant ba biso azana se tawa na se na se préparer spirituellement bon tipo so ga ina nenga guerre to sali guerre su guerre te Patrice abi pardon ngamu na sa réconciliation parce que quand ndena auto le pas utiliser na lobi boyi li fait le zaki mokolana po oyo azotalo azomona na oyo azotalo oyo donc ba pasteur mais bo vivre na li fait on dirait voilà concentration ce qui y a le prière à côté ya menzo kande batwa baloba na gate oyo atali boya atali li fait le zaki wana te yeb sa so so yeso azonga yibo kete to kanto kota te ngesima na erwa mais bote abiso makamususu bino bosela ngote nini bote abiso makamususu bino bosela ngote bodo salela ndeni mangamango bango yo lingi mutu mutalingi yo te siko osali nga na kota po nga na problème na bango te nga levanso ya radio na kota po nga na sala jour to betana na bakizamina jour to kutana examen oti poto to kutana na epa ya na réunion na biso ba au conseil na koti boye na moni passer examen na permet viende examen na vingi viende tika biloko za na ko talola te biloko Denis na ligi bongo te la bivie to kutana na parler na oya nga mono ke depuis na campagne est-ce que ba ko l'examen mais maintenant les quatre yo gade godé poi a sekiti abendi biso to ngato bundana abendi biso na kati ndeto go sur la pienga $100 tant godé poi pienga $100 calmer nga bon ça va to yo kana ndeto yo kana avec examen to yo kana na ya avant mais ba biloko mike tikalaki ye pe azo chrétien nga pe na o chrétien bon to kega bongo nde mbalo ndeto yo penda muteme fongwani dia moninga benginga biyaka lobela alors ti wana so na to emta benga kiyo ye abenga biyaka nga zai pembeni na Moïse ye azai pembeni moko na zai pembeni abenga na keto soyena ye après atuninga question mo be to zongi to zai na biso déjà na salle d'attente to sola déjà mais problème to za na ngo eza ine ba ennemi wana ki ezala trop ngai na problème na bango ponde na dévoiler to leki bambongo ya gouvernement bandima na bango te bawanga te bandima te mutandima zate si lelo kizamina boya non akendaka émission pas pero alobi tozwa mais délai c'est pas nombre chiffre ya zoloba la eza ya wote donc mutako boya ngote po muta toza ya na mbongo na kaka ale mbongo musala peza ki te mbongo kabela bango te mais c'est musala mais ya bango et où tu vois mbongo les ay poto kusala ba dépense et c'est mbongo poche na biso biso toke to longoli ndambo sikoyo toli ne tokela na stade wala toleki bambongo bosala pe musala te tosala te po topesa mbongo na renaissance bato na bango baya lelo lobi vérité bopesa mbongo na renaissance ye alobi topesa mbongo ya pesa bato ya renaissance baya siko baye na bango te bapesi kala loba na président na bengi kuna na bibo moyen tosala te soni akufelaki Marie Misambo et puis équipe na biso ezobeta na na chance to gagnaka pe boy chance to gagnaka te sala ke hier na biso de gagnisa bango mezai na onga bana bato babeta ba silika kabila ba obeta bino fimbo te ausala ngote po atosaka ba pasteur kabila tosa ba passer fort mais problème to ayi na ngonde yango wana alors biloko wana esala ke ngana bango température ya biete mais ngana lingana rétablir vérité mais mokuna ye évêque né tango ya ye na chaleur bien wana bio nzambe na ngana biki non ngango banga neti ya makofi te ngape na mwana matete na yekola pe mwa babiloko ba auto défense te mama igeri ko bima pe na yero tika papa komba ya pasteur msama igeri parce mukuna aza muta box akala esa sala ko Saint Esprit wa c'est Saint Esprit dans le ah ba fi denga esquiver biloko za ko gate parce que akomana muta molimo mais tant toke na to s'excuser to pesa imbote na sengi ba pardon ye pe alobi
nabi na l'église bon ari mutu nanga nakende na podium azote ya bolinga na koti bakoyamba yo bakopesa nga micro mutu nanga toyebani mais avec tozonga sima moki tosali réconciliation ozalaka baninga ya kosakana te ngana mukuna ejiba ya mapia eze wana tomaka bino misato bakampagne omona na livulu wana ezalaka somo na kasi bolingo te ezali mpe ene ya kaka wana sikoyo mpona nini lelo oyo bokomi modele wana oyo bokoya mpe tobongisi wana ozoloba na pase nga na mokona tobongisi tomoni yango te oyo ya biso eza mpenza sincere ya bamisusu nayebi te me ya nga na mokona tokokobenga mokuna oyamba ye na telefone po memeya te akoyamba yo aoyambanga na nimero na yo aoyambanga ko tobenga mais yo sola na bapatrice kende kotuna bango bave moteba tusa nga na ye tosali mpenza reconnaissance sincere mbelo oyoka de awa na sina betaki po etikalaka nyongo moko boye na 600 page moko boye mais moi naloba su te na regrete bavie eke likolo ya réconciliation mais je préfère bavie ekufa mais réconciliation esalema voilà réconciliation esalami nzambe azwa lokumu eza nde lelo biso toandeki kozela bozala baexemplaire ale nakoye mpe na aéroport nakekuta ve motombo aza wa nzambe ba exercice difficile ozosielanga oyo ndeni yo mpe na motombo ozanga baproblème nayebi te mpo ka nde naloba babilo mosusu ya bangolo na mipende ezobima nayebi te bato bazokanisaka na oloba na ye nzoka ndenge azoloba nanga na bato mais ebimaka mpe kayepa na ye te nayebi te yo otalango nanu te ngolo moko ebimi na lokolo te namona te miseleke te namona te me ntango nga nazobeta biloko wana évêque oza moto na nzambe esenga nakosaka oyo eza bosolo na église mipende ebimaka ya pa na ye te soki epa na ebimaka me nga namona mpe ebimaka bakote mosusu ye mpe ebima abimi yo mona te nayi na bandundu te mais télévision internet nazabi na Cameroun oza ndeti kuno banda otala ngo osakana te te baye nayebi te so akangaka kanda mais eloko nayebi ntango napesi mbota ayi froid mpo na nini supérieur na yo mpe supérieur nanga te supérieur ndeni mais évêque yo mamuso obetoloba vérité ayaya na age baza yaya na yo mais soki tozongi nsima nga na baarchive vas-y évêque général évêque président Denis Lesi aza suki ebele boye mpe ayi moto na komi na poto konde yo ye epuis mutombo ondire mais siko lolenge bozalaka wana lelo eza esu te po bowelelaka nini towelelaka moto na moto azobanga moninga mpo moto oyebi te so aza na butu to ana moi okende kokota bisika mosusu ozongi ebembe donc tokomi wana nde tozala na eglize awa toyebi te moto na moto akomi na baniveau na ye okende kokota na esika okoti te ozongi likolo ndamu non oza souci te na bango ndenge non toza su na témoignage ekomi susuri te nde apa mokuna le reste mosusu wana apa motu nanga mokuna nde oyebi aza bien motu na ngai évêque mokuna nayebi ye ke aza boye apa ayebi ya yo ayebi ko akoyeba ndambo mais sikoyo bamisusu wana nayebi te naka kenza nayebi kankenzo yebi nini nayebi makambo na ye nayebi ane moto abakisi te nyonso bapona kakenza so abengi so meme na église même yo okweyisa yo wana eza option eloko mosusu okweya te okweya ndeni mais problème naza batémoignage mibale motu mpenza na témoignage eza konde ya liloba le reste wana nayebi au moins 50% nani moko na 50% kakenza 50%. Le reste eza mutu ye moko nayebi te nakowanga na ondima te mais témoignage na oloba eza ya bakisi bon bato mosusu nayebi etatamu na bango te voilà alors biloko wana nyonso sikoyo esala bakanda mais ntango nake vie ndeni ya bisava boni obie sava namoni malili ya mikuse après na suka nde dimanche penda via fongwami samedi ntango ateyi wana na félicité mpe tosoyela biso wana félicité mpo ozwa malobe mepa na ye te tozali dia gentil bien félicitations sincères même les 6 personnes bakotaki na ebembe mpo bafongola ebembe moi j'étais là la première personne qui est entrée moza nga na koti Soni à koti Keza koti Mutombo à koti nani mususu ouais de Kubemba à koti toi ce 6 baktu ba ilibanga bakesa langa kunde na nani oyo na la calme ils ont précédé biso balobi selon mes informations pour biso to
toza ba journaliste investigation balobi boye Denis Lesi baboyi kokotisa ye kuna po kuna na kati po bo introniser Moïse Mbi mutatie liboko te zela ko papa Moïse akondima te batie liboko na air wana mutatie liboko te s'il vous plaît ba ibisa ko batie liboko s'il vous plaît tozalaki est-ce que tiaki liboko ba zela papa batie liboko tango ba bengi batu to monike Moïse Mbi ba bengi ete et Denis Lesi ba bengi ete bato bakendaki wana to moni Général Sonic Afuta vie na biso 8e ri amen et puis ba ki 4 boye ba ke Denis Lesi avanda okete ba benga ki ote pona nini ba bengi ngate po bazali na longo mo basala réunion jour basala réconciliation yo zalaité c'est nga na travail d'individualité jour oyo jour ba benga yi nga na kede pa Moïse po raconte ngana Moïse et pesi ki batutu ba ya po so yete dele sa reverser yo nde omoni batu nyonso na ya mikuse na milai ba ye père ngana lekika pou ba oso ba ye onga zane ti vulusi soki tu yete dele sa onyoko la biso ba ye mais ça ba ye bakamatanga batu bakimit ba ye na matanga bakimi to mon absence à Joël Francis ba yo kanaka te ba yo kana kobosa na te Moïse a limité Marcelo a limité Tato a limité ba onyo so bato limité wana baza ba adversaire ba la guerre d'esprit ba guerre d'esprit c'est que na manzambe na mambo église bonzambe za sou mais yango na parce que Moïse a na matanga biso tutu ye Laura Dalo a été poigne Atoms a été poigne avec occupé Kalamba a été poigne a récupérer a na suka na cimetière ba onyo so na ba été poigne Medar ka Kolongo abima na Bethel mais yaki na bano babima na Moïse na bazali babima basala begisi baye bon siko bino boyete poigne boye na ba défilé de mode mais na kati ya kolela boyete oh samedi ndeli mukolo mutako ratete on me le problème ça siko bayaki te bon moi je me pose la question c'est que jour tant on est que kotala Moïse Mbi ba mpona ba bibo ekoki baboyi na baba matanga te me mutu akufi ata Moïse te ebemende tokotala elonginde ya tata wana mais siko arolata nini po tomoni pe kuna modèle okenda konde oke matanga mais Denis Lesi ba bongana mutu ba pièce papa il faut ngana différent na matanga ngana mutu ba pièce ngana to sape non na ki sape te yaki yoji ya sekebimi batine ngango po na spécialement matanga ya père ouais est-ce que édifier qui batu kolata édifier batu po batu ya mainga na ba matanga en tout cas très merci au longoli biso malade amiso donc na leki malade amiso et puis va comprendre nga na souffrance na kilote mon 3 ans na venger vie voilà bandeko donc ngai bato ba yaki wala ya coopération na bango bana bango ba pilier à réveil lokola biso tout mais bango ba lingaka ba accentuer des places ba ezo baby sande wana ba maîtriser kinga na kiti na si na morgue pe ba maîtriser pourtant on a bien sonné bien dit ba 4 heures neto pour ça bino le reste deni poser la personne bi vie keba place wana ouais parce que na benga ke na bi yebsa mutuno anga bana mabe biloko ya ve sonika yango wana alingaka ko leader ko bima leader mais Moïse a yebi que tant ya zo pommer Eliane bato ala ebele na kati ya bato wana basale mabe oui y compris au paix non on a touché Moïse té ponani fruit nanga na touché inde mais ça na mamba solo quoi ça ne ko boté mais ça mamba solo et c'est ko ba mutunga na koyeba mais ngai na ba preuve spirituelle na ngote wana disuma ya lietresse et c'est mutako yeba mais si ko pona ni bokomi kozela ka so mutako finde senge boko sa ba réconciliation na ba temps bo to salité te pona matanga so matanga na kimaki temps de wudi se mettre na kimi na ida na kana na ngai ya ba leader oh ba leader ba isola ki yo non isolé te na ngana tia trouble ka wana net vie muto maloba ki yo muto ma loba pona mbi ete na TV na ngana tele man église na bi vieux kosi to pe vieux mamozo lo botala ite ba maîtriser nga omoni so ni ne sala ko bongo ve na kuka que justice te na kuka ba petit na beta 9 fois martyr petit na beta ba sala minene na poto na sala martyr avant bango wana molimo te na physique boye oui mais ozali na c'est moto ça sala martyr combien de fois église ya munene makasi 2000 parlait moins de 2000 yo moni parlait du peuple il a combien de places 2500 yo na vimbisa ba passer Vimbisa va passer les arroges dans mon église à 10 000. Mon église à 20 000. Et ça, papa Barouti.
na oya munene za na de bonhomme on a ba kite ko tanga les restes au mona système ba balance au mona te le drone drone a benda ka bato ko multiplier bato ata fois 500 yo yebi masolo ba petit ba masolo a plonger et là on est là mutu moko za l'église à 100 000 personnes à rater mutu à l'église à 100 000 à 50 000 te biso tout au potana mais avec 300 au 500 au 10 000 mais l'impact n'en est pas que le il y a une différence entre succès et impact. Ok, tomo comme na suka mais biso to yebi Denis Lesi akala ya kalate pardon nasi sa mutuna so ina kala ba prêtre oui na ba prêtresse ba oya nasi sa mutuna Denis Lesi akala c'est-à-dire Denis Lesi presse Jésus sous le manteau d'Élie mais oboya gango ça les suscité na malo oboya gango ba période wala confiance yosko ya wana lobby Denis presse Jésus sous le manteau d'Élie Denis presse Jésus papa mais pour mon agatoa bato akala ouais sikoyo biloko wana lelo ezaka susu ezali corona empêché nga na loi qui m'a dit corona ko empêché te non mais to sala ngwa baboyi siko na loi masina kandaka na buka masina comme ça na banda démarche so na bimi masina na ye vélodrome na ke tata Raphaël na suksi na nani nga na ko kende ba triomphal wana te heureusement bakangi yango déjà ngobila bando sala lango ba fleur ozo comprendre nga na ko kende ba biloko ya nzela wana te ba ko église te ngam na kobanda na masina na buki yango na ye na tenano ba foot ça on so c'est na pesa facture pas fati beto futa to la pesa ngo pa ya nani oyo papa Mboso Mboso ya sambe mais mabo makasi a ofutela ngakasi voilà moto na nzambe tokomo koma na suka lokolo tangi kombo ya son excellence Ngobila Mbaka Gentini gouverneur ya mboka na biso ya Kinshasa tutamboli na Kinshasa oyo tomoni yango ndenge ba ba Kinshasa bopeto to ba kin la poubelle mais comme ozonga pena na bopeto na yango ba minda na butu biso moko ba mituka na biso ko za ba problème minda mais to tambola sans minda pour féliciter pour banzela c'est comme dans l'éclairage public est-ce que modèle est recel la musala azo mérité ko banda na ngwenda na to pour ba te bébé ba ko c'est ngana linga ou d'après gouverneur comme ata ministre ya elogonia o ebongisa banzela wana ya TPI ITPR a mérité a longane gouverneur après mandat o yake na ITPR parce que Ngobila ana luxe na makila na za on dimete ngande na bo mutu na nga maindo ngama mutu na sakola ki a comme gouverneur deux fois le saka comme gouverneur deux fois 6 mois une année avant comme gouverneur. Ok. Na lo bana TV. Ozape. Toi la mettre jeune oui côté ko li akabana ye. Ok. Ane na pomite côté ana mais azaso akabilelo au kabelo tam après 6 mois o benga o yamba o sute. Mais azana e bien so kutana ye afongoli lisolo. Mais lisolo ane so ozonga lisusu. Ozoma pa. Ozonga lisute a ozilisa yoti azongeli lisusu. Donc en fait Ngobila en dehors de la famille, na maman na biso qui famille, ne to budaka maman mususu. Ngobila en tant que gouverneur, c'est le meilleur gouverneur qu'on a connu au Congo. Aleki ba Kimbuta. Aleki Kimbuta. Oh, Polo Kimbuta zate. C'est vieux Kimbuta, vieux André Muta ota libula bi mbogo ko bonga. Azo banga dia libula. Montage aba za montage. Vieux nanga to eba na ye, to eba ni. Vieux bien, mais Kimbuta na aleki. Nze beaucoup de baïmana basagere Kimbuta ya ko bongisa likambo oyo Ngobila ko kate non le marché central est comme réalité mindele na baza ngamo na moni bango mindele babanda kala mingi te azo bana mama na marché yango bato banga ke soki a réaliser biloko na akoma nzambe na ko est-ce que ba bundise pona ni kasi ya réalisation yo monelo ka toki na ngabote fikine kosa ba hôtel na ba oke kuna ko sakana wana mbongo no okoti hôtel 3 jours na bana piscine bana ezali ya minene piscine ya mikolo ezali ba jeo ba mwambe wana ba jeo makasi wana abengi bendie ba travailler na bendie ba sali et là on monte à 14e rue wana mais alingi pe limité trop na moni na 2e wana to comme à 14e on azo bongisa parce que azamo limité non abana sa longo au monite akeko tia terrain à basket ya ba professionnel azo tonga wana sa longo place à bandaye tala bongolo tala beton eza bongolo président Mumbutu alembe lokwana Ngobila longi yango atie pe banzela yo ya likolo aotia ba restaurant na
ba tia place moko wana bato ba ya omela ça gouvernement central te ba oli ba yeba point ye bango te ezelo kangobila elenge ça biloko tout wana ayo bimati na fikino banzela na nyoso eko désenclaver ba embouteillage abandi pe à partir ya bongolo na temps obimisa petit obima na côté ba station wana et au fongola pe banzela wana donc ana biloko azo sala et etikali 100 mètres net par exemple la élégance ça veut 100 mètres ba béton limpanzi ba caniveau pour construire cela tia caniveau pour maïsa nini et les canaux et puis système ya sali épurage d'eau namboko zano tindo bimasi ngamona leki na filmer épurage d'eau mai ekokanga masute ezo ke charge communication na ye akokofutanga akokati ngai ne ngamona lingie na ndimi po ngasoko sa eloka bien ngana ondimao so sali mabe neto kena pas gouverneur mombo to kena bandundu wa président la route est bonne na petit président ya kananzela Kabila ya ça accident aumela te ba yo ndo sona Kabila boye jikaka même de la bosse na bandi fesko na keti kuna mbala mona ngati ngana kota mais les gars les jeunes na bien moté jour wana les kanina pas Fati beto po kendaka na yo oui mais bien sûr niveau na ngana na numéro ba pesa niveau na boye ngana na sot loka mboko ça de Nestlé voilà merci beaucoup yo ozamboka ndeni nation pesioté tu n'as pas président Félix Akuta nanga voilà d'abord toi famille to bota na na Fati beau frère abiso na ndenge ni legi ndeko nanga Didi abotana yan so yana ya mwasi du legine o yaza omoni papa Tshisekedi o yaza liboso Tshisekedi père o abokola Tshisekedi mwana ya mwasi abotana biso bana 4 neto abeto ba famille présidentielle oui ba non les là le va c'est même na yoka c'est même no Fati te yoka mais na bazo yoka abi ke wana beau frère de Lisi maman nanga aussi manga pour maman tina pas moluba on peut comprendre que te kuna te biso moto baliwana papa pele ko auto kufa azali procureur azali tout ça mais moto na nzambe lokola to komela biso na suka to bande ko ba mama matanga olobeli mambo ngobila awa tozonga sima mwa moke c'est la communication ba konzi pe faut pas ça makambo ebele tomoni awa gouverneur akendaki na matanga et pas ba Moïse Mbiye mais atelemi pembeni muta commettre erreur batiki yango ba diffuser yango olé aloba apôtre Emmanuel Mbiye mula ya mutakufi yazoloba apôtre Moïse Mbiye abongo ya yebi ya na tina biloko na te ngobila nenga zana ebika ka Moïse Mbiye apôtre Mbiye yaza mu église et yo moni abiko ba pasteur mais et sali buzz na internet et quand c'est force ya mungu ya ngobila yango na pour mais eza beza mabete et ça fingi mais alobi abi cité de Bertel au lieu de cité de Bertel azamu ndimité ya ne catholique yo moni ngobila ndaza zelimati ngobila c'est lima ndezo mona wana bato bakubundisa ka bakofaka to pe balongo misala moka uto kota prison siko abundisa ngobila butuso alongo azali ministre alongwe bazali 3 ministres balongo bakonyos donc ngobila c'est lima akoye bandeni Bertel ou Bertel italien yé problème na ya kotala Mbiye atiko ya kotika mais alongo la bata communication te alongo la te alongo la pan bongo Bertel les a problème Bertel au lieu de Bertel c'est italien. Oh, apôtre Mbiye, bon Moïse comme on est. Abi apôtre Moïse Mbiye. Akufeti. Katitata na iti. Oh, apôtre Mbiye mulaya. Ako suka pe apôtre Mbiye. Fa ba Mbiye pamba. Te, ako lo pe Moïse Mbiye. Maza apôtre. Mais papa na zaki pe Moïse. Papa na ki Moïse. Ya parole. Merci beaucoup moto nzambe. To sepeli ko yambayo na émission de Samo Komalelo, to likete to ko penza na suka. Te na soina e a fongola champ pour ba bloquer ba communication ne lelo mais tout ça ina yot. Pour na nous reprocher place to kenda yona. Mais pas on gouverneur ndako ni yangwana. Ndako ni yangwana. Ndako ala la yangwana. Ndako ne na ya boyo ndako. Na zuna ngelo kote pour organiser to kenda ina ye bo bando la ndanga elo. Yo le akite yo le la hotel elo monter. Mais elo to lo ba kezali ke ngande na zaboye. Je ne soutiens pas Ngobila parce qu'il est non. Ngobila ande konangai. Ngobila osamsa kito. Sokata mabe elo to imba ba fulo wana. Na zo kipe ko de mamonete.
Mais là, je sens l'évolution, je sens la rébellion. Je sens vraiment quelqu'un qui veut faire du bien. Là, je le soutiens. Mais des antiquaires, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Mais ça, 2 ans, 13 ans. Bien que Mouta Sala sur 13 ans. Ma il y a 13 ans, il y a Sali en 2 ans. Ah, tout fait, c'était Moutout. Marché, ici, là-bas, 2 ans. Nani, et l'on a nani à Bagé, et il faut que les 9 ans. Bongo, le Tikali n'a pas travaillé à Miki. Kuna Tikali 100 mètres de l'Engesa. Na stade de Matidi la semaine prochaine bazo banda ko sala zamba wana to boyende boye ko na zamba wana zo sala wana déjà na lumière papa mo afingi ngai yebisa ngobila saka na biso te biso bato sa be ko na voiture atie biso polele tala mutazo silika po lumière na voiture makamona lo bozo raté batu normal mutu normal te bango ba kende hotel te bazaka na kata ba voiture siko lumière lokolo na ba pasteur na ba tunyotso bazawana bazotala lumière eleki banzele komi lumière ateza filmer ba mona kati bam oh na bi filmer ko tsona lumière ma kati ba tuma mo voiture na nga on était mais so mona na kati te eza filmer mais yango les mona na kati donc ndenge ya zawana bato ba yini pour la lumière. Merci beaucoup l'homme de Dieu to comme na suka lo baboka boneza nini. Merci na retour na be pananga pour qui makala semaine yo soyaka esa nga bien et puis batunyo sona na campagne. La campagne est brillante, la campagne est normale, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis dimanche, à 8h, il y a pour en direct. Ok. Bon, dans ça, direct chaque jour. Semaine où on a direct, on a moko. On tient pesa kaka. Kabem molo ba mamba. Aigle mais on tient ça. Biloko wana nyos na le pesa pour délivrer bangote. Au devrait on a. Ba musique 7. Na tiki c'est plus de 20 musiques ici. Et amuke et ça, mais ne peut pas étaler les musiciens. Denis les discrétion, ouais. Si vous avez kisi, mais aussi si vous avez kisi, vous avez puissance ensemble. Vrai. Merci. Mais nous avons humain, nous avons faiblesse. Cela ne veut pas dire qu'ils ont empêché nous de faire ça. Nous avons des chars de l'école à Paul. Les chars déjà, défaut, nous avons des tika dans notre mutu. Quoi ça nous gagne? Oh, bisoto, toyo kara. Net kanda. Ils ont prophète. De mon wale sanda nga poussa mutu ana. Ils ont babenga ngo. Mutune ya poussa yi. Maman. Après assomi le ndako. Assomi azaku na trois locataires maman. Mais muta assomi livre $20,000. Au moins t'as payé mon betel. Botika wale sanda nga bandeko. Botika mo ambali wana mutu na ngai botika yi. Tika wale sanini. Apesi pe mbongo solo. Apie ko livre assomi na masine ba somi. Et ça kabela ope. Ah ouais. Ah, il y a bien. Maintenant prophète des nations. Il y a prenga. Biso to pesa ye maboko po ya akende. Merci beaucoup. Apianga 10 000, apianga ba 1000, apianga ba 300 pesa ngate ba 1000, ba 1500, ba 10. Akoba qui s'appelle Bikolo. Akoba qui s'appelle Oza. Ce qui na bengi par exemple que tinanga 5000 otinda. Eh bien ko ngapena me ko benga. Te ko kende ku ngapena me ko benga te. Sengela ngata pa benga ngai ponga na ko na ngatu. Sanga mitwa. Na mona ngate viona tendai. Ezaka konde ya liloba na ye walesa. Abel sanga mitu. Surtout konde. Évangéliste walesa. Na sengite ma. Nandi mara ko Chiluba na biate mon kemuke njagula chiluba kakesa bambote na banani poto comme nasuka abangeze belé mais na on ata mi balé kaka te mi balé te petit na mi balé za muke nga o lobi chinga belé bo wa biro mo ma donc c'est yo futa bona po kill tête babé au deuxième kill Agence Kenya Fred Bruxelles madame charmante Bofunga pasteur Isaac Bofunga mutame manga bablo oto uta poto ezai agence. Ok. To saluer Winnie Barouti na Turambo Malemba table chef de sécurité là Yohana pe idéologue ngana chaque minute une heure minuit tu auras idée à contrôler l'émission tout ya monde après tu as idée à lobby. Mais na mono changer mon équipe hein. Pour changer équipe à part Juju na moni. Je dando ka kala ke na te atos kan obengani azonga. Wo wala bakipara. Bah, oyo moniawa, oyo aza bande konanga, aza chauffeur nanga. OK. Ya kumba aga Mercedes. Soki za pan aozelaka te obonga aussi maka musute nga mutra mutane lo nai. Kovo Kisopa, Jackpot Biti, Veris Vwemba, bienvenue Makanga, Jean-Cy Maya, Force Italia, Patrick Tshisekedi, Trésor Chimalanga, Fumu ya Scandinavie, Maître Dobo,
Jessica Blessing à Londres, Aziz Makukula, Violetta Skyler, lieutenant Lembia, commandant Guilain Pata et puis Fanny Madia. Ah, ma bangele qui vote pas misanga pe. Y'a un bureau bozo foot à péter pardon boya. Na ba no longo la bino semaine moko. Konde Israël na pese mbote, Israël konde liloba. Bozo boka mninga na yo. Ah mutu na ngati. Pozolia bien. Yo mona ngaka kolia Blaise Manzambi Kasarema. Nasima si Fortune Menge na Inyongo. Justin Panzuma Stananga à Londres, Olivier Belezi, Gauthier Mascotte, Abier Nanga, Kate Loaloa, Arthur Nzemene, Efrata Moto Lukombo, John Adi. Après Adim les 5 na 12 heures. Azanani. Restaurant Mounene na Paris. So que poto oli ofele. Na Paris. Toyogi déjà, tozoya kuna karamingite. Donc yé après ça Adim. Na yena Mbutalombi. L'homme n'a pas bon mangati n'a pas 20 minutes pour attaquer au moko papa. 20 rouges quoi? Ah. C'est un pourcentage à ma casse. Bon Jésus a mis la 20. Jésus a mis la. Jésus a regretté 20 bien. To me la souvine te. Merci beaucoup ça ko to suki wana. C'est na sisati. Obo tikanga ma banga mi balete. Bakisa lomba. Mère Kate yo anga bien. Kate lolo. Ne wa lolo wa peta wa kiri nanga. Donde yo zana yo aoze la lisolo wana na tie code yo mo comprendre bon na katika kapo na tangi dia tete ndai tangi déjà maboko banque pour mutana so tangi était aneti moi bon na kangi kaka na signer ba mususu na da ça ne penga rien bebo ça nga pelote prochainement. Merci beaucoup Lombédié. Mercredi vendredi tozala na arche de Noël. Numéro téléphone au PCT. Ba ya pas là. Papa na la ate. Ah. D'abord ça numéro la ate. Bon Facebook non ba ozo ndenge nika. Ezali ba page Facebook de les officiels, YouTube la nga ba yebi yango de les TV officiel. Donc merci beaucoup. Numéro par exemple numéro nyonso bas bengaka so ba benge pa na yo yo pesanga opesi bango numéro ba benga. Oui, merci beaucoup Ablandi Alende assisté au DG Belé bande bandeli. Merci beaucoup kondima mbela na biso toliki ete tozomi comme ça ko so yesi azongite. Na bino surtout bozala ki ba iki kolanda biso na maloba ya moto na nzambe nde to cheli tono na entretien tozala ki na yango o mokolo maelo so ekolo so azongite tokuta na bino comme ça ko na même on a numéro ya sika. Merci na chez la Vita leader Kolo Masolo et chez TV. Merci à François Fouamba na Suisse, Guillaume Fouamba, elle chante la Suisse-Irlande, Nzambe Apambola Bino, tout na Bino Mikonza Koya. Merci à Titika Dima, Mobutu na sima ya caméra na Titika Dima. Oui, Titika Dima na Yemoko Balasima comme mon Voilà, shalom.